Chers patriotes, bonjour. Chers patriotes, vraiment, nazane sengomoko ya malamu te concernant bandeko na biso ya baluba. Soki na lobi bogoloba a pasteur Jacques Dinabanza alingi baluba te, alingi boyete me ndeko ezaka me pasi. Ndeko nakoki ko arrêter te pona muto aloba nanga ke nalingi baluba te. Nakoki ko arrêter te, nakoki ko kanga monoko te. Namoni ndeko moko kombo na ye Jean-Marie Kasamba. Jean-Marie Kasamba aliki na Congo number 1, alati cravate, azoloba français bien, mais bandeko makambu tata na abimisi na monoko. Na lobe kozala difficile biso ba congolais poto yokana. Bandeko Kasavu avait raison de dire à Narwa Baudouin que nous n'avons pas la même mentalité. Botiki biso na pasi parce que yokana te. Ndeko oyo aliki na media aleki na Congo number 1, Jean-Marie Kasamba. Alobi Mosengo bakutana na Kabila, Mosengo ba proposaki mbongo, lukola Mosengo alingi mbongo mingi. Pe azalaka correct te na conférence nationale ya 90, azwaki mbongo pa Kabila, alo Kabila alobi na ye, salaka mwa biloko moko boye, po bato pesa boye, po bato pesa boye. Ndeko na ngai, tango natali age ya ndeko wana, natali makambo azo bimisa na munoko na ye, na bino muluba za mutandenge mususu. Mais pourquoi ndeko muluba kumisaka mutu te? Nanu namona muluba te azo kumisa politicien congolais. Nanu namona muluba te azo kumisa Fayulu, azo kumisa Mwandatemi, azo kumisa... Non, eloko ne salamaka te. Muluba akumisaka muluba. Ndeko yo makambo alobi, kabi, Mosengo akumati na niveau que andi makabila pesa imbongo po abimisa bato na libanda pe bato na bakufa. Ndeko soki mutu aleki 50 ans aza ko raisonner ndengo wana ndeko mboka na biso za pasi. Baluba. Non. Comment ko tshaba tuna mais biso zoluka tozala ini muluba zoluka tozala divisé. Tozoluka tozala ini muluba zoluka tozala divisé. Mais ce n'est pas possible ndeko. Bandeko nanga soko chetembe kotaka mbala moko na Congo number 1 omona ndeko moko baza na Adi Londole. Yoka makambo oya zoloba ekopesa pasi. Ndeko il a même précisé que soki mwana biso oyo mwana nga oyo Rossi Mukendi soki akufi et c'est à cause de Mosengo. Ni tete Mosengo ya kokufa te. Ndeko avec de tels raisonnements na mutu azoloba français alati cravate en plus aza en Europe. C'est regrettable quand même, hein, mes chers frères, chers patriotes. C'est regrettable. Ndeko na ngai nalobaki likambo moko nalobaka muluba a cause la musala nzambe te. C'est vrai bato ebele ba puyenga ngo donc naza na 80% ya bato bandimi. Mais ndeko Mundele un belge avant aya na mboka na biso azwa commandement. Baba na ko lekisa ye na école moko na Anvers po aye ko la congolais aye ba mukongo azana ni muluba azana kingande azana ti akoya ayebi déjà biso ni tozali. Ndeko yango na monike Kasavu bo souci nezala ki pa Mundele, il faut au kabola biso ndenge Afrique équatoriale est décidée pour Kabola, ba Gabon, ba Congo Brazzaville, ba Cameroun. Parce que toko kiko yokanate, nous n'avons pas la même mentalité. Ce qui les loyo ba Rwandais wana bazo sakana biso parce que tout ça mentalité mon côté. Muluba ye muta boso ba ke Katumbi za biso te, Katumbi za boye, Katumbi za boye. Kaka le même Muluba lobby lelo a combiné na sima Katumbi, mais c'est regrettable bande konanga yi baluba. Vous exagérez quand même. Bino baluba bozo kanga boko ko lekaka te di bolo baka pona bande ko na bino baluba mais ça non. Na yoki tatoyo na fanditi ndeko maya miso ngo bimanga. Na bime koma mutu asa na Europe na age na ndeko bandanga na botama. Nanu na moni muluba te azokomisa mutu na aza muluba te.
Na komona mungala azokumisa mutu mutu wa mungala te, mais ndeko nanu tomona muluba te azokumisa politicien ya muluba to azokumisa muluba. Ça c'est un. Nanu namona te ngai muluba a aidé mutu. Yo moto eda muluba, tala muluba wana a eda nani. So moni muluba ayi pembe na yo ayi pour profit. Sans profit akoya te. Ndeko, eza ba réalité to soko vivre. Soki na lobby a olingi baluba te, mais non, les preuves irréfutables sont là. Bokota boyoka. Mais c'est regrettable. Les loyo kaka bino moto lobby ke Katumbi c'est zambien. Tata na ye juif, maman na soki tanzanienne, ye moko soki maman zambienne soki nani. Ba muso bengi italien, azana biloko ebele, auti ko leka wa kutu na Bruxelles mikolo yo, auti ko zo passeport ne librement et puis a continuer route na ye. Mendeko, ba nani bazana sima na ye. Ba nani bazana sima na ye bato liboso baluba na baluba. Oyo ba bengi soki Francis Kalombo, ye penza muta koma soki protocole na ye, soki nani. Francis Kalombo za colonie. Ndeko za mawa. Ake na Afrique du Sud Katumbi. Nani azana sima na ye, nani azo sala makamuto ba protocole, sans rival aza nani. Na sima na ye Élysée. Ah, ndeko. Na yebisi bino ke soki toko luka to récupérer mboka bato ba trahir biso eza baluba. Nazo yebisa bino naza contre mutu moko te, naza musala nzambe. Mais bato ba trahir biso eza baluba. Ndeko na ngai soki Katumbi alingi biso, Katumbi aleka alobaki te ngai naza congolais na ko poser nanga candidature na élection présidentielle te. Mais tout ça l'effort to benga na Kabila to ndima yo. Kamere soka ya lobi ngai na ozanga na candidature na élection présidentielle te. Mais tout ça l'effort to benga na Kabila to yamba yo to ndima yo. Mais bandeko eloko wana ekoki ko salamaka jamais epai ya Kamere ni epai ya Katumbi. Ndeko soki lelo yo trobi par exemple que bon biso nso na sima ya Etienne Tshisekedi, non Félix Tshisekedi candidat moko Kamere ya Katumbi ya kabino soboya to saka sima ya Félix Tshisekedi. Kamere akondima yango te, Katumbi akondima yango te. Ndeko boyoka ona zo expliquer bino na mona mukete. Je n'ai pas moins de 60 ans. Bakondima bino te. Tozana bat moko dangereux na mboka na biso eza Katumbi na Kamere. Ndeko, il faut mondele mutaya ko yebisa ke Katumbi eza ya biso te ndeko na ngai. Même yoza na poto, il faut mondele aya ko yebisa ke Katumbi aza ya biso te. C'est regrettable ndeko na ngai. Neko apprendre que Kamere so mama na yende mutaza so congolaise. Mais Kamere botra Kamere. Kamere asali ni pour Kabila. Neko bato soki basali ba alliance na bango. Eza yote muto ko longola ba alliance wana. Katumbi n'a pas été élu na Katanga. Katumbi a été nommé par Kabila. Kamere pas nani président ya assemblée. Kabila mutasaki tout pose la président assemblée. Et Kamere azo futa batu na moyi, a futa batu na butu pona ko soutenir Kabila. Lelo yo bango baswani te. Katumbi basali bino bazio, Katumbi balingi ba boma et persécuter tout ça. Katumbi a quitté la RDC, aïe Namboka Mapaya, il n'a pas demandé l'asile politique. Et quand on est persécuté, qu'est-ce qu'on fait? On quitte le pays, on demande l'asile politique. Il n'a pas fait ça. Et bon, après, avant naye, avant nous salasiko makambo, pose la président. Pourquoi kaka étranger, baluka bazara ba président? Pourquoi bisoté? Ce qu'on a dit Félix Tshisekedi. Au moins moi pourcentage moko qui est étranger et zanakati. Ce qu'on a dit Mbemba, oh yala kia, au moins pourcentage étranger et zanakati. Ce qu'on a dit Onanyoyo, Kamere, pareil. Ozui nani Katumbi, pareil. Ozui Mobutu, pareil. Donc, ils ont payé moko donc ils ont kama na mawa. Bande kunanga so moni lelo na lero yo na leki pona koloba na leki pona loba comportement moko ya mabe ya baninga na biso baluba ba sala toujours soni jamais to bozo ke debino sur place moko pa o mona ka murubu ya tourner akeni côté na ba pesi mbongo akomi contre bino bozo kima mbango bino nyo sunzela moko pa o mona ka pa muluba a changer akeni côté na mendengeni to ko vivre boye ndeko na ngai
Mobutu tango azu pouvoir baluki teletele moko po trahir pays bazokani Tshisekedi. Mais finalement babomi ba dikola biso Kasai. Avant bon bango Kabila basi non Kabila za mayele aliki ba politicien biso mayele. Avant bon bango ba yebi dezaki badi banga yaka zala premier ministre. Tango bazo continuer balongo ni ba yaka Tibal bakangi ba minoko. Bino so yoka batu wana baluba balobi pona bandeko baboma ya biso kuna. Baluba nanzela ngola bazo souffrir. Baluba est-ce que baluba balobi la kamwana? Rien. Parce que muluba pona isko pesika mbomba tourner na ye. Muluba so pesika mbongo tourner ndeko nanga même yoza muluba. Na yebike baluba ebele ba bénéficier na makamba baluba te. Mais ndeko même yoza muluba. Soko monike makambo nga zo loba ndeko za solo. Mais confirmer ngo. Confirmer ngo. Francis Kalombo se koni. Sans rival o terminé à kera simakatubi se koloni bangona na Élysée. Tato yo oba no finga nani Jean-Marie Kasamba oba ndiko finga Mosengo aseko nini tala ninga bako unité alobi Mosengo aza mediocre ye mutabibi sa conférence nationale ye mutazu siku mbongo sikoyo pona kusala bwe au moment où to telemi ndeko na ngai pona kuluka ndeni tukozwa solution kwa malamu pona mboka ndeko na ngai boyoka nga liloba na yebisa bino ekozala difficile ya ko récupérer mboka mais ekozala impossibilité. Nous avons des traîtres parmi nous qui vont nous trahir même au final. Bako trahir biso parce que bazandengo wana boko changer bango te. Lelo yo toza ko souffrir toza na mutu moko te auto bimisi au cas où biso so sima moto na zate. Ce qui par exemple tozui Fayulu baluba tu ba olingate. Bomoni professeur zo bomabiso ndeko bolandaka ona zolo banabino. À l'époque ya Belge. Ce qui mu Congo a telemi az lobby Belge abani ko banga. Ayebi ke mu Congo lo ba pamba te. Ona zo bisabino ndeko nanga za solo. Ce qui to lobby ke tozwa Fayulu un vrai Congolais biso to tele na simana ye. To kita to mata. So bolingi pourquoi tozo banga élection? Mais parce que tu as unité. Ce qui tu as uni, tu as bon, élection kozala, mutrabiso Fayulu, par exemple. Biso va Congolais Fayulu. Wana libosoa, yami balé, ton demi élection na deux tours. Kasi, ton demi élection na deux tours. Premier tour, Fayulu oleka. So bo oleka na ba oleka. Deuxième tour, to moni siko ke bazana étranger. To le basiko élection ko sala la boye to kende la boye to sala to mona pas mama gagner mais to banga élection nini parce que nous sommes pas unis. Il y a toujours des traîtres parmi nous, toujours ils sont là. Basa rivalo yo ba Francis Kalombo yo, enfin je ne sais pas si vraiment ils sont de vrais baluba, ceux qui vraiment basa ba vrai baluba, ceux qui basa ba luba non je ne sais pas. Bande konanga naza na susi makasi soko moni ndeko okoya ko na media polo balikamu contre bato oya biso ndeko na sengi yo vanda soko okoyi combattre okoyi ko supporter te ndeko za libanda soko zali ke po ya ko critiquer Fayulu oya ko critiquer Tshisekedi oya ko critiquer ne mwanda tsemi oya ko critiquer les restes ndeko nanga fanda soko lobi ke bango ba dénoncer étranger na mboka te ndeko zo avion kende ko dénoncer na mboka parce que boyo ko ngana sango ke ko dénoncer na mboka ko dénoncer na mboka ngaba politicien wana finga ba ndela lingi bango boyo ko ngana sango aka ko dénoncer te bozo dénoncer te yo kitako zo avion kende ko dénoncer to ko tala ndenge osukila yo to mona ki awa nani oyo akufa na Belgique awa pona Kabila po boma yo zo monte aboma mpese ndeko na ngai ekozala pasi même si dans une mboka biso na biso poto yokana tant que tozana bateau ya baluba et ozana biso difficile na yini bangote. Moi j'ai berger de baluba na yini bangote mais ba mona comportement moto na moment où toza ko telema bakina bango si bakina Katumbi bakendaka bazongaka siko bakeli susu mais elingo bani Katumbi ko minani Katumbi siko sa nani mais ndenge bakena ye Katumbi idée nezali il faut poser candidature na une élection présidentielle idée Katumbi yangwana idée Kameli pe yangwana Katumbi bazaba idée pour na binoté parce pour les Congolais vraiment réveillons-nous. Pourquoi Congolais se comprendre tende konangai province moko e menasaka bato ezaka ba Congo pas na biso Katumbi il n'est pas le nôtre Kamere to na besoin été
ndenge moko pe actuellement za ba bangala na Équateur pona bato Équateur ko Katumbi asa ya bango te Kamere asa ya bango te pona ba Kivusien 60% bi 40% Kamere asa ya bango te Katumbi kutu c'est pas la peine soko za moto ozaki gouverneur kuna okoma kama bale okomi moto moko asala betini ni Katumbi donc Congo pe komi nango kaka ke chers patriotes, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vraiment, je ne suis pas content. Je suis très déçu de voir nos frères Balouba, comment ils se comportent. Je suis très déçu. Mais je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.